makambo TV. Hein, eza makambo TV. Babi kase kauka et la posa pétrole té pour la moto. Babi cordon zander la sima caméra. Donc, tu obete lisolo ya abonnement. Abonnez-vous massivement babi na kata Londres. Hein, chekina kata la mo na suka ba mama. Hein, na sir na ngaketi ya momo. Abonnez-vous massivement à la chaîne Biso Eza Makambo TV. Abonnez-vous massivement à la chaîne Bino Eza Makambo TV. Donc, Eza Makambo TV, c'est Makambo, ya groupe leader, IPC les clans des guerriers. Abonnez la chaîne Biso Eza Makambo TV. Boko kuta Makambo bien Eza na kati, bagagi ya bien boko seka boko za de cité. La seki pour la candidaté. Bon, oh Eza Makambo TV. Oh, Alpha Osingi en personne. Donc 2020, tu démarrer déjà. Parfois il y a un Alpha Osingi Boyana Eza Makambo TV. Artiste yo Shakira Thérèse. Et le bébé vraiment exact. Bien mon bon na ramsa ningi sala. Check. Bana kin. Bana poto. Isanga pasia. Na les sel à terre. On a béni Sabino. Vous s'abonner massivement. Na Eza Makambo TV. Artiste Nabino naturel Caps Pro Yeyo. Veut dire na clan des guerriers. Ceux qui nous en a besoin autant la biso mon na biso sepelo za makambo kitoko neti ba histoire ya bouye. Abonnez-vous massivement na kati ya Eza Makambo TV. C'est que Eza Makambo. Ah, Nzambe na lola. Sikanga na kumisa yo. Po ete mokili ba mepesi na lisengo ya pamba. Nako kumiso. Tango nyonso na vinanga. Nako yembelo. Na ndengolongi singa. Nako kumisa Nzambe Tango nyonso na vinanga Nako yembela Yahweh Nako soki bino momona kangai lokola na za moto mutu na ngai saka ma mote sikatika na ebisa yoke ngai motu na ngai zana mankambo oyo esaka na kati na ngai tina vandi awo koma yo ko uta ipai na yona mboka oya tiawa na masasa ipai na ngai papa na tilele oya koloba na ngai likambo etali mwana na ngai moko asi mwana na ngai ya mboka ne bande ko ngai oyebi bambango oyo kimisa ngai na mboka pona bande ko ngai sika soki mwana ngai abeli likambo na yo ezini likambo na yo ezini Naturel, mama Naturel. Uzomona tango sulu bageno uza mukoro mutunu esalaka. Foi sala. Ezako sala. Uzomona ke yoso ngona mutunu ezo sala te comme de ko sala. Kwani yalo ndengwana. Na yuki ke mwana nanga azubela. Iselinga pasi ifari certain maladi yo ya pete. Mwana na zone ke kukufa micho. C'est normal te? Isali nini? Ah, c'est yuri yebri kambo. Non. Oh, Zambi. Yarifa. Non. Trois personnes pas vraiment taillé au moko. T'es papa. Alpha. Soki ngai pese lenga kufi misu. Eza bozo bana ngai te. Oyebi bien que na kisaso yo moto nyonso asa na confinement. Ya moto ko na confinement. Tuna ngai ni. Basino basana ja bazako saka. Pese lengi na pekisi ye makamba kokendaka kotambaka na butu na banjela basino bazako saka basalibete kokota na misu alingite. Bangonde babomi misu wana. Sika salibete yo bazako saka na njela e kotisi ye poussière na misu. Misu kina koku. Likamo na ngezi wa. Tout le monde soigner hier papa. Papa tous à trois personnes hier misu moko momo simbo sabwe kwani papa. Yafa. 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 Bisaka hivi yako fa nanga na mboka. Ah! Wana kutu na kisasa wa kuvi misu. Bongo na mboka. Siko makambo na bisu zala kate. Bisu zala mitima mabete na bana baninga. Yoki seki mwana wana yiko kufanda kuna atara kata fere mina ngaya bangulu mbonga monyi susate. Oncle be mambolo baka to vanda poto luka solution mamni boko mo ma faire bangulu. Lokwa yo lingi oya kisanga kinoko na yo. Na kuruba susute. Tiki wana. Tamaka solution. C'est yo yebri kam.
Yafa. Soki ozi solution. Kibisa nako na yalo. Fa. Soki alobi te tata na yo ayebi likambo. Ngai moko na zana yo ebi solution ngai na kamati. Solution ni. Na luki solution ngai moko. If yoza ko mona pese lenjao. Si na memaki yepa ya papa moko ya mbikudu ya zaka na sima na biso wana. Yo ebi papa wana te papa mantengwa zaka na se wana. Papa, moni ba papa na mo wasala ke simba na mo. Yo miki kisa. Mama ke l'église va traiter mbala mo. Wani za likambo ya église te. Za likambo ya église te. Mona kuvi misu. Eza na ndenga molimo. Noko. Mama mbino bosa. Soki yaya me cause problème. Soka me cause problème. Na bosa ni cause tata na bosa ya kaza. Ni papa. Yafa. Donc yo za ko kanisa ngai tata na yo za ko kanisa ngai mabe. Ngai na koki ko boma mwana na ngai pesele. To na koki ko boma yo na luka nini na kisasa. Papa kanisi mabe ti papa. Na pesi ida bien. Na pesi boke na ndako nga bo mimi. Azo ko mesisa maradi ya molili. Bon, botika ngai moko na luki solution ngai moko na za ko landia ye malembe ngai moko na ibili kambo nini na za ko sa. Soki estimbite bokamati ngai ndo. Mais soki estimbi botiki ngai na mwana na ngai zi mwana na ngai. Ndenge po lobi ndenge wana fa. Elo ngana yek nek sasa wa. Soki solution ya pesele ni monani te ngana uzunga te. Kasi mema wese pesele ngi ndenge za ndenge wana il faut toujours solution. Mema wese ko moni soki solution monani te na ko mema wese ndenge to zaka ko mbala mwana. Solution boite. Tane mangala zo binisa. Ngai moko zina rubina yebi likambo na ngai na za ko sa mwana na ngai pesele ngai moko na mema ki yepa ya papa wana za moninga na ngai. Akobeta ngai déjà le tempo ayebi ngai pena. Solution ndizwa. Solution malamu ko pesa to zaka kaka. Je sais nga pasi. Kutere mwana mbare kitoko boy. Ndeko nanga botire bane kitoko. Ndeza ndenga ngava sunga mbuka. If you if pesa ni for mona. Yaso kama mtima pasi. Nuko mama uganga ti. Eza mama mndeki bo konji ya pamba hivi yana mboka. Muhibi bana basho basela nga bilanga ofeli. Uyebi yango. Mama moni hivi. Ndilo iva vegle. Ko lela bozo pesa diable nzela toni. Azubenga na. No boiti. Yo nti so tona pasiki. Ondo na ovanda boy na pasiki. Yo gangi papa gangi ko nana o lukela tutu. To kende église bolingi peta. Papa ne prendre mtali ngi ba bien. Ko tsana mama. Mama. No. Azuru na ki mama na ngai. Sidani mangata. Sidani. Zako nika makolona zako bongisa na byoka bangurubu na ngai na yoki yo ndengo zako tonga ka ngai na sima wana na bana na lobi ni yo ofandisa ka bano na ngai yo otonga ka ngai na ndenge ni fa donc yo komi socié na tata oyo otonga ka ngai bosaki ko ba mokolo wana to fanda ki libanda wana oye ko luka ive pesa lengi yo te o nani pesa lengi te yo na ebisaki yo na tindi ya na yo pa ya moto oya sensa ka moto akenda ki basalisa na lubaki ngai moko nde tata na ye moto naza koluka solution mpo na ye koma yo moni pesa lengi te namoni pesa lengi naza posa pesa lengi na mona nde ai pulba pesa lengi zo yuga ngana mungongo ai nga pesa lengi za na tindi agenya jesu pesa lengi wana yote sika so tu vanda ina yawa banda uluba bongo soki moto azaki na pema kolobela te aluba kaka mpo ezaki pema ngoyo nde moto zosongisaka yango ngai moto nasimba pema na ye solution bozoka bona makele bota yo moko papa fa kena na kuisi kena na kuisi kena kuisi dibana ngwana bano yisaka na bango boyi ozuyi ba valeur na bango te nga basele nga bilanga basene fia mboka nde bamona pesa lenga yo utala nga ye misli na yo mpo ya yo za minene ya ye mona kama mute pesa ye yo koma vleget soki balongola yango mbe na pesi ye pesa ye yo koma vleget papa nyam afa kwa sisi lokotela ye lokotela ye sasa ngoza eza ya mwindu ya mwindu bakomana nini we ekri ya pembe bakomi supreme o bakomi nini supreme te supreme ko yo nzambe zala kumu ya nini ye ondele moto moko asambela kanjoka ndoki moko mone kotima ngaite kotima ngaite isengileki mba wana ya nzambe zala kumu ya nzambe zala kumu ya nzambe zala kumu nako nako
otikaka tofanda boye oyo bayebinga kaka boye batikala bayeba ndenge wana tobakela yango na kati awa bafingi ngai balobi yo mwana na yo opesa elengi mobali monene totiaka ye miso na kati tala ndenge akufi miso tala ndenge akufi miso docteur modèle Jeff tokobeta te tozwi yango lokola lisolo ya yesu oyo nasali oyebisa na moto ya apostolo aza apostolo kasi batani yo ya moïse aza batani yo Bram baapostolo bana yaka Bram pusana nakende kotambusa pesa elengi bakomona mona yo atambola na ye kala bapetaki yo tulu wana ya miso epi okoya koso ya zolo mpenza bakopema lisusu te déjà namoni boye mpo nazomona bien natambusa makolo non pesa elengi namona Rigen Makengele otambola namona Rigen Makengele fitir voix po babwaki biso na ye pa esandi la banane effet dévorant kasi nde soki likuni ya bato babebisanga miso kasi ezali mpona bongo te ngai sikoyo bango babomi yo miso ngai nanyokamaka awa mpo na kotalaka kitoko ya mwana na ngai yebisa moko na bango mokolo nakomona moto asali yo betise wana nakobeta ye ibola na panzi ata mosapi na lisi kotya ye na tie me ngai nakoyebisa yo boye yoza mwana na ngai ya likinda na place okenda kotambola bajoba wana bakoya kopesa yo tulo babeta yo lokwa nkingo mpo bazala komona bote na yo ozala kobimisa lokola wale moko boye okenda kotambola te kende bongwa makona yo tipa ya na yo moni ye okendaka misala mpamba ngonga koya kotala biso na ndako awa ezalaka te na bandako kaka ndenge azolela namona mbongo na ye ezokende boye pesi na motema peselengi papa peselengi na pesa yo komba wana ya mpamba te peselengi pesa bango bilengi mpenza bayoka bilengi pesa bango bilengi non tambola sala nango tambola nango masike bango soki moto asakani na yo na nzela mamoli yango okoboli yango avoine eza ya ble oyo eza namba ya nini oyo te ya nini loko na yo aza molaika aza mokuti telema nango telema nango telema mwana aza ata molai toza mokuti peselengi mwana na ngai ya kitoko osali bai nakena mwana na adongo te namona ye na ndako peselengi peselengi ndini nzambe aza bolingo abala yo bolingo oyo ya kobala te bongo so banzambe aza bolingo tie melongi ya fiere nzambe yango abala yo eloko oyi asali balobaka nzambe aza malamu aza bolingo tabala yo asalisi yo yo mona nzambe abala asalisi yo asalisi ngai asalisi nani yo nde moto okufeli misto mwana oza moto mpamba yo ngai nakoki kotema na moto mokuse boye atofinga ndenge wana obotana ndeko na ngai ibuku sikoyo eza ini basi ata mwa mai ya kasi ya nini ndeko na yo kutu ndenge aza wana nabenga na ye ndako po azali makasi te ngai mikolo bopikiliki babukolongo na bakundi bimela mere oyo bazotekela bino namelango te amo nde etiki na eloko mokuse oka wana opikiliki makasi temakende bayebisilisanga sozobenga nazomona ndeli reflechi moko bazobengela mokolo mboka ezosilisanga peselengi Yves. Oh, Yves. Mama Shaki. Papa kota kala boy. Nazali. Ako yo ba kaka kotika yo. Tipe no bazaki. Nino bizika ngamoko. Oh la la, na ba terrasse na biso yo. Pika. Ivunda boni. Bien. Oye yo moko boye vraiment. Yaka yo moko ti. Faut quand même papa pe azala pe na téléphone te asinalenga ki olingo ya pour ngamo connaître ko kala vraiment. Ouais, t'es maman. Na sepeli makasi. Kala boy. Kuti pe donte? Tozaki na biso na appel moko ye ya brusque awa nde
ayeko bima. Ah, nazaki na posa don tellement na mona ekala vraiment. Ndeko na yo wana ezalaka bovana bino banda ntango ti pokwa boye akepa ete. Bokomaka armo boye o babengi ngai mosani natiki ekangati. Boni na ndako. Na ndako tozala biso bien. Siko vraiment na comprendre te bino pe na yebi te. Donc ebela bambongo ezokufa awa kaka likamuke miswa Yves. Miswa Yves. Wana amakila na ngai. Donc souci. Oui, vraiment souci na makasi penza. Donc bongo pe loko ezokufa donc. Ezalata na jour moko quand même faut to sepela au mona pe. Kasi nouvelle kuto na yeli bino nde lelo eza mkoni. Lelo samedi. Lelo eza samedi Papa ye moko yeta tindi yo pesa son nouvelle point. Kasi te po to bo comprendre que nzamba sali bikamwa. Depuis jeudi déjà. La semaine au kaka depuis jeudi na 5h juste. Vérité. Yves! Oui. Papa Ngi. Yves! On a bien sans ma tata coutu donc donc on va tirer pour ta couleur bleu. Yves! Tu n'as pas quoi ma photo mon ngai. Ça belola maman. Yves! Eloko se na ebite na mona ngoni Yves. Omona na ode pochedi. Lelo samedi ko briske ngai ni na pakola mafuta Yves. Mon lelo. Osisa mo lelo. Yves pwali ko sanga mutema bebo. Yves na salioni. Yves na salioni. Etabe Yves. Pwali ko bimsalo nga profete sa vie na yo. Yves na